Ma Mission TV, le miroir du monde. En tout cas, merci, na félicité pour le président Abisso Félix Tshisekedi. Na oyo sala pour moi secrétaire ça qui toko. Moi quand même prince ebongi, ba bon ebongi donc quand même moi qui ne peut continuer à mboka au Congo. Donc ma cité l'unité, mais la lingi était à bongi sande mboka o. Pour ça ngezali. Na ba jeune garçon. Ba futa biso nyoso, ba compagnie et bima. Oui, je suis en train de dire merci. Pourquoi Dieu nous a envoyé un président qui a vraiment une vision. Il a dit pour son programme de 100 jours, tout ceci, je sais que les gens sont en train de voir ce qui se passe ici à Échanger, parce qu'auparavant, il n'y avait pas vraiment l'accès pour que les gens passent au-dessus de ce pont. Mais aujourd'hui, nous voyons réellement qu'il y a vraiment quelques situations qui sont en train d'évoluer dans notre pays. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence, Nasir Bandeko tout vraiment bon message côté la biso, pe bo pesa biso confiance na ba élément tout vraiment Tolar Sabino na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Martin invité sa fusée na pesi bino nyonso ba mbote vraiment partout dans le monde bandeko na biso ba congolais vraiment bolingaka RDC na bino vraiment bo soutenango na ba mabondeli na ba moyen nyonso vraiment bozaka vraiment na souci RDC ekende liboso bandeko na biso ya diaspora pe bandeko tout vraiment boza na kati ya mboka na biso surtout awa toza na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo toza na limité 17e mairie bomoni échangeur yangoyo na sir to la sebino déjà ba image avant OVD tango sala misala pona nzela oyo on échangeur eza beauté eza pe image ya République démocratique du Congo ndeto kenda bamboka msuna ba France to mona ba Tour Eiffel to kenda ba pays tout ba Canada mais alors RDC na biso échangeur ezalaki négligé ezalaki ba fulu nzela oyo vraiment so bolanda bien bomona ba croisement vraiment ya ba prince et salami ba makadam ekutani bomona oyo uti lembekei oyo uti limete oyo uti Mumbele we uti matete we uti ekechangu we uti bwe nyonso ekutani awa na échangeur mais échangeur ezaki nzela moko soni pe bo soto pe salité alors to lasemno ba image ndenge bande kwa OVD ba bandaki misala na débit yango tolobaki soki basilisi bakomi na suka tokoya lisusu na échangeur oyo ekenda sango beauté ya RDC poto la sabino vraiment ba réalité ya misala ndenge esalami est-ce que vraiment esalami na ndenge elongo bani toyebite yango toelisu a Ma Mission TV ensemble na Martin Engi vitesse à viser sur la likambo poto la sabino ndenge échangeur vraiment na débit ne sabino avant ba na misala to la sabino ba image toelisu supétant ba komi na mwa suka poto la sabino vraiment alors merci vraiment bandeko tout bolanda biso ba Pablo site l'économiste et technocrate ba Moro Bombito ba Chikito Mushashino ba Bing Shing partout ba Karisha Sadik bolanda biso sikoyo na Ma Mission TV alors ba Jacques Chud to robenga ba mama ba ya awa comme ça tout le monde peut ba mama ba ya awa poto meke mpe ko solo la ba mama ba papa oyo boko mona na bilili baza bandeko oyo basala misala na nzela oyo tangu basaleli biso nzela makadam oyo bango bazoya pona kokomba po bosoto ezalate na mboka na biso donc mais toko na ba mama pourquoi Congo et continue toujours cause la salité pourquoi ba mama balinga bandima bakomba basala misala mais mboka na biso Kinshasa ezali toujours ko changer te yango tozana ba mama oyo basala misala awa na niveau ya échangeur mbote mama ouais ba mama bazo bangolo ba donc voilà tozo continuer toujours l'émission ba mama opusana boye côté ngana donc mbote mama Mbote papa mama tika micro na ebike ozama show mama kombo nani nga kombo langa Evelyne mama Evelyne tozana échangeur ya limité o ekenda sango
Bah échanger net image ezali beauté RDC ndet tomona ba Tour Eiffel mais biso dara trop soni ba fulu ma mbebele mais tomoni OVD quand même awasa la misala awa na lingi na nu oyebisana ba tutu ba hotela biso bino boza ba mamo bokomba kanzela na ebite soki okolo ba malobani pona yango bon eloko na koki koloba na sens ndenge nini biso nde tokomba banzela oyo tozo sala propriété pona mboka la biso démocratie du Congo. Tozo mona ki ekosala ta ndeti likola po ekomi kitoko eza fierté mokonzi roleka boye amona salité ce n'est pas bien bato bako utela pays étranger ba mona salité ce n'est pas bien alors tant tozo bongisa boye bango pe fo ba ko kanisa biso rentrer yango yo bana bakoli ya nini classe yango yo ta ba salité ko simba ba nyai eza soni na mboka o. Alors bakonzi bofungola mitema na bino to souffrir toza na kati ya bana ba parents nyonso bakomi souci 11 mois impayés 11 mois impayés na musala nini na comprendre te ndebo kombara ba futa bino to bende to kombaka ba futi 1 mois ezongi 11 1 mois ezongi 11 c'est pas ça. Alors boyokana siko ndenge nini poti lelo e bafuta bino te boye mais quand même bino mutu boye daka ba mindele o balekaka awa bato Monisco bato UNICEF bato belé o ba utara na mboka libanda po ba mona quand même moi kitoko ya mboka na biso boye Beseko personne nyongo 2 mois l'an 2016 o matata pon la tikaki do yango pe zo pia biso souci ça fait le ko la 11 mois impayés. Donc en tout cas bakondi to sengi palado bo fungola mitema toza ba mama misu ba komi ba mpaka bako ba paka tozo komba moi ebele bakufi na accident ebele na accident onde bo komba rappel nzela oyo na si mama pusana mwa boye nde bo komba rappel nzela oyo boza rappel eloko moko te ndeti sécurité ezate na mona rabino bolata kaka boye camion ko ya voiture ye pe tuti bino mais makama malonga te bino mbosa la moins effort ole ba jeune ba telema ba komba nzela o meto mona bino ba mama ba papa bo komba nzela oyo po biso ba jeune to le kaka et puis de to komba bo souffrance moi pasi na batu baza kati na transport lemso rozwa ameli ji abwa kelio pou non ezine longi donc fallait resalter alors donc tozo komba faut repesa batete poussière tozo mela transporter eloko moko te miliki pete tozo souffrir okena ndako libumunzala lemso 3 jours boliete. Ce n'est pas ça. Même yo ba ofuto tesko zo continuer ko sala musala ngo pona. Continuer toujours ko sala, poto zombongo la biso nyoso. Tozali ko continuer ko sala, poto zombongo la biso ba retard nyoso. Souci tozo tia yangwana. Alors pesa message moko pa président de la République Félix Tshisekedi na si misala ya OVD yango yo basa bazo sala quand même wanda ndambu pona mboka na biso na ebité soko lobani. En tout cas merci na félicité pour na président na biso Félix Tshisekedi. Na oyo azosala pona moi sécurité azosala kitoko moi quand même prince ebongi ba pont ebongi donc quand même moi kimia pe koti na mboka oyo ya Congo donc masasité nini te mais na lingi ete abongi sande mboka oyo posa ngezali na ba jeune garçon ba futa biso nyoso ba compagnie ebima ba compagnie ezonga ndenge zaka kala wala kulune kozala te na lingi ete mibali nyoso fo basala po mibali tango basali te arobala mwasi ndenge nini na lingi ndenge wana. Alors merci vraiment papa Pazawa na moni ba papa pe ba sa misala donc zwa image à papa po ba tuba mona vraiment ba papa bazambote papa Mbote ma papa moni obombe longi système ka ya ba benga ni zombie ou bien mama oningo baksa eloko nangili abakisa musala o nde tozo sala. En tout cas, to bondeli pona mboka, to sepeli na ndenge oleki. Papa, yo kile biso mawako papa Tshisekedi. Dimanche, okoki kolongola biso ata dimanche te. To pemba. Ko sala chaque jour. To sala ka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi jusqu'à dimanche. Dimanche, ezali mukolo moko bo to so bondela pe pona Congo. Nsala ba pasi minyoko tala souffrance bazo futa pété okolongola sata dimanche te samedi to songa ata moi 15h papa yo kabiso to souffrir tant moulai to lingi o changer biso journée dimanche to sala kate to pema to bondela to ça rappelle ba férié. Merci. Alors papa, on peut savoir un message mouké na batu ba Hollanda, tozana échangeur o kenda sango mezaki salité full solo. Nzela moi écoute les kezate mais tomoni quand même moi change maison ça là, mais to lo baga ba regret na biso papa.
bon nakomisi mokonzi ya mboka na biso na oyo asali po nzela oyo umela ntango molai vraiment ezalaki impraticable mais sikoyo tomoni ke baréhabilité yango toza fier mpona ntina nango toza fier mpona ntina nango en plus tozosenga na papa mokonzi ke atia éclairage public awa na place po place oyo eza très dangereux même na sapon kuna bafazer balala na sapon donc soki osala erreur na butu bakoki koya koravage yo tomona mpe mosusu akufa aboma ye baboteli biloko mais en tout cas basécuriser biso mpona ntina lumière il faut ezala na nzela nzela kitoko boye na mboka na so mais lumière eza te namoni ke makambo mabe mpe ezosala mosala ezokende nango kitoko en tout cas tofélicite mokonzi ya mboka continue toujours na initiative wana. Merci papa, maman, baluka boye, maman totala nini bon loba. Mbote mama, tika simbelo. Mbote na sepeli mingi, ne banzele salemi na na sengo mingi. Mabulu ezali susu te. Nga susi na nga ezali bata mabomo ba na sapon. Balongwa bata maboma ba déranger biso fort. Bazoko sa liboma, ndoko bazali boma te. Kobaka biso ba nie na prince, ba milangi zo sala mutabwa. Na se échanger tozali kola pont, na se awa bato maboma na se échanger bato maboma ba déranger bato balongola bango tout ba déranger biso osala boye mona ka muta viser nie na prince moyo osala bien mama mukolo lo yo ndime yo komba na nzela bato ba bambaro ba nie na prince ezuyo te me viser pembe na o oyongi na kanda ya mo alors tozo pe mama tozo yo alors ba jeune pe baza mbote papa amoni yo jeune mais ba mama ba okomba yo kombite na ebite soki yo ko Barcelone ba ni mama zela fe lelo ni suna bagisa to mona ndenge papa ninga sele biso musala kitoko tout ça vraiment na sengo mais faute morara nga na zo mona mboka na biso eza ko marcher te côté msusu babongisi te bango babongisa kaka ba côté oyo basala ni fanda ba côté msusu ba parati yo fanda netinga nga fani na mumbele ana mumbele ku ba kipatango ba kiparate ba commune moko ba négliger quartier mo ba négliger mumbele za limité. Alors, Motendeko. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, toza awa na pont likola pont échanger na lingi opé sa message na bandeko tout au Baolanda yo. Oui, je suis en train de dire merci pourquoi Dieu nous a envoyé un président qui a vraiment une vision. Il a dit pour son programme de 100 jours, tout ceci. Je sais que les gens sont en train de voir ce qui se passe ici à échanger parce qu'auparavant, il n'y avait pas vraiment l'accès pour que les gens passent au-dessus de ce pont. Mais aujourd'hui, nous voyons réellement qu'il y a vraiment quelques situations qui sont en train d'évoluer dans notre pays. Mbotendeko. Mbote papa. Kombo nani? Kombo Keita. Alors Keita toza awa liboso échangeur vraiment ezana Kinshasa to moni pe bandeko OVD basali ba misala étant que jeune ya Kinshasa oza kinois ngana lingi olobano muke batutu balando par rapport à image beauté o ya Kinshasa o to ba échangeur. Oui. Par rapport à l'image, Namoni Banzela Babongisi déjà, mais ce qui me touche vraiment au cœur est que foule na biso o échangeur à dans centre-ville mais foule qui pengoté. Foule na biso o donc depuis bando bonsanzela tabino mo bomo na batama boma ba vandi fulu oyo e ko zata mutu mo le kaboye po aéroport eza a ro le kaboye o bina nzela principale o to mona frère. Est-ce que volu zo batama boma po balobi batama boma baza bon maboma za nango partout jusqu'au au sengi ndenge ni pona ba maboma o pona ba batama boma fo bazuka bango institution ba dans ba tia bon na CNPP ba lo modo ba luki la bomba encadré bon était siga mort pour na centre ville pena boza pena bien te qui toko vraiment te. Alors ils ont vraiment quitté côté par rapport siko ya beauté autour ba Tour Eiffel marambo belé ils ont na bamboka na biso mais échanger est-ce que vous assure vraiment et kozonga na beauté au biso tout ebeli échanger kozonga na beauté surtout pesa une chance ba pesa une chance ba améliorant ba aménageant les sous. Oui et puis na roba s'appelle donc c'est ça balongo la ba fulu ba aménageant mo ndambo ba pesa une chance. Alors papa oyo pa ningo basanini bon nga na pesika merci na ba bongisi banzela à part ça na ba fulu balongo la po Kinshasa comme propre nga na le bay na nga ka boy.
Alors merci ya lobine kabwe. En tout cas likambo ba full ndeto hotel melango na kati mboka na biso na sir moi bombo na moi aspect et échanger malembe mais ya boete to lingi échanger grave ba place tout au monde hein voldi au filmer nan au moni ba mabende au tout monde ba pont il faut qu'on décore kango eza ba mabende mo e grata te po o eza pont neto telemi a peto ko ki ko kwe a penase alors tout le monde il faut boter moko image échanger ezala po na ba mboka mindele même na ba France tout monde na ba tour Eiffel eza image eza beauté ya France mais oya biso échanger eza ba fulu bato maboma en tout cas il faut changement vraiment na mboka na biso ezala vraiment pour ezala vraiment bien pour bato ba uta libanda bazoya awa mais quand même il faut moi kitoko ezala vraiment Kinshasa na ebite so ba mama bolingi pe boloba pona mboka na biso eza mboka na biso il faut to linga yango soki bokoloba bopusani ezala bien alors bopusani boye ba mama ba sepeli vraiment na émission bande konanga basi ba jeune fille kitoko ba lobi non en tout cas eza idée est bien mbote maman mbote papa maman toza échanger awa na ebite au sepeli émission de salama opusani pembeni oloba kombo nani kombo nanga kandi par rapport échanger na biso oyo ndengo mona beauté ya République démocratique du Congo nalingi opesa message na bande ko tout Europe Amérique Afrique Asie Océanie ba otala yo. En tout cas papa pour na mboka na biso na isi bino mo bozomona ba image mboka na biso eza kitoko makasi mais ezali nde bato bazobongisa yango te toza na souci siko mboka na biso ebima kitoko neti na minute au prince ezalaki ya kobeba mais babongisi yango bino mo bozomona en tout cas eza bato baza musika foko ede mboka na biso poto na pose ezala kitoko eza changer eza fierté ya RDC donc tozobongisa yango et ça la biso moko bien ata tozali na ba Europe mais ata tozomona pays na biso eza propre wala na TV eza honoré pe biso moko mais likambo ba fulu oyo to ebite awa bato bakanga ba photo il faut ezala ba biloko mo ya kitoko mais photo ezala soute ba clôture ba lobi ba chinois balalaka bato maboma na se nini to ebite soko koloba nini en tout cas toza na ba regret makasi pona likambo wana franchement toza vraiment na ba regret et comme poubelle moyen okanga ba photo ezate or que za place moko kangi photo au publier bato baza musika to bazomona ezo sala c'est bon mais comment salité poubelle full méthode batama boma tozo comprendre te toza likola pont na si voli pe ola kisa toza likola pont na ebite soko laksa na sekuna poubelle yango wana to yebita en tout cas ezo sala fierté mboka te to wana pose sala oeza bilona na biso ya makasi oeza na mboka na biso ebongeza la place moko boye moi tourisme moi nini sala propre mais eza kitoko te ebita ba konza mboka ba mona to ebite so ba sala nde. Alors merci toza pe na bande na biso ya basi baza mbote papa. Alors toza pe ensemble ya pona émission kitoko boye opesa message na batutu ba Orlando par rapport ya image oyo beauté ya Kinshasa beauté ya RDC. En tout cas pona ngai elo na loba toza ba congolais to kolinga mboka mususu koleka mboka na biso te to ignorer pe mboka na biso te to komisa ngolo ko komelo ko moka salité ba mboka mususu ndeza bien mboka ezobonga elo nyo se bonga malembe lokwa déjà posa ya kobongisa eza to ebake ekobonga kaka ekoma kitoko mais ba oboka ba fulu oyo ba mpe fo basala effort ya otika po avant na to bandolobake moko nzamboka ya kobongisa biso pe no batali boso to bwaki te ebeba pete to bongisa mboka ezobonga donc to mona kitoko makasi eza sengo mais po tika kobwaka ba foule o euta na mboka ye moko il faut ordre moko ezala po mutabanga mais so ordre ezate discipline ezate respect ezate même ministre même konza mboka ba roteli sapinalisu il faut autorité moko ezala devant ya population quoi olobi eloko o saleli bango o bongisi o basengi merci o kebisi pe donc c'est ça yango to olinga yango pena to olinga papa to na besoin mboke bonga makasi yango nde souci na biso. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne à référence alors to komi na ya émission na biso na surtout la sibino ba image partout dans le monde oyo bo mesana kota la biso na sir na zana voldi toujours oyo azo filmer bo mona beauté ya Kinshasa donc capitale ya République démocratique du Congo toza awana échangeur ya l'humité donc batutu bayaka o ba uta rapporto ba le kara awa ba ebi échangeur au Nazolarsa, l'ISAP. Alors, merci vraiment à Pablo Sita, l'économiste, technocrate, na niveau à Londres. Merci à Bing Ching, à Londres toujours. Merci à Karisha Sadik, na Finlande. Merci à Karine Chamba, na Paris. Merci à Moro Bombito, toujours na France.
merci na président Chikito Mouchachino na France oyo bozotala biso, merci na Jacques Ochoudi na niveau ya Turquie babi bilamba ne bilamba, merci toujours na bandeko tout oyo botalaka Martin Engi vitesse affiché sur la likambo ensemble tozo continuer toujours tokolemba te poza mboka na biso soki ya bien tolekisi ya malamu pe tolobi. Donc merci toujours ma mission TV botika malamu Martin Engi vitesse affiché. Ma mission TV, le miroir du monde.